qui es fidèle, qui es avec nous à tout moment. C'est toi qui nous as créés. Ce n'est pas pour nous détruire, mais tu nous as créés pour ta gloire et pour que nous te servions. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu d'amour. Sois avec nous dès à présent et assure notre sécurité. Nous savons que tu nous as promis, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Malgré la présence de la pandémie, mais ce n'est pas encore la fin du monde. C'est pourquoi, Seigneur, nous espérons que tu es avec chacun de nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, on a pour atteindre la couche nyonso de la société, surtout la société congolaise, balobaka lingala, yamoto pesa matea na lokota ya lingala, oete ba maman, oyo bazali confiné na bandako, bampaka banini nyonso ayeba message nini tolingi kokomike na peuple ya Nzambe. Tozapela susi ya bandeko na biso à travers le monde, mais tokoki kosala kosikoyo te parce que Yesu alobaki tokozala batémoin d'abord na Jérusalem. Yango topesi na priorité na bandeko oyo bakongole bakoyokaka lingala. Le reste tika Molimo Santo asunga biso. Toyebi ntango oyo tozala yango ezali ntango ya pasi. Pandémie oyo ya coronavirus esi ekoti na mokili. Sokoke na ba etango meke ba information nyonso tozolanda na baradio na bajournaux ezala de bouche à l'oreille. Ba information nyonso ezali centré sur la pandémie ya coronavirus. Et biso pe en tant que bakambi ba leader ya bato tokoki kopase traité, il faut tokesa ntango orienter makanisi ya bato selon la volonté de Dieu. Tozoyoka bato mingi bazali kopesa basignification ya ndenge na ndenge na oyo etali pandémie ya coronavirus. Bamosusu balobi c'est un problème scientifique, bamosusu balobi c'est une fabrication ya laboratoire, bamosusu s'attarder na kopesa carte historique ya coronavirus, et bamosusu bakena baprophétie ya ndenge na ndenge. C'est pourquoi lelo balobi oyo nalingi kozala tenter de gauche, droite, mais je vais aller tout droit na oyo Nzambe a lingi pona yo ndeko ozali kolanda ngai pona na ndako ozali confiné. Tika totanga mokanda na Nzambe na Biblia, je préfère totanga lelo na Romains chapitre 8 tokobanda na verset 37 et na 39. Yokani loba Nzambe ndenge lobi. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Voilà elokoyo nalingi yondeko oyeba oyo ekopesa yo elikia oyo ekopesa yo
courage mpe oyo ekopesa équilibre na vie na yo chrétienne et na vie na yo ya mondimi. Alors abalobi car j'ai l'assurance que ni la mort lelo moto nyonso azali paniqué devant pandémie oyo coronavirus ndenge ezali kopesa liwa na Chine bakufi mingi na Italie lobi na la information sur 81,000 cas bato bazali atteint na pandémie oyo na États-Unis et partout na mboka na biso mpe yango ezali tokolobaki à travers le monde entier. Alors yo moto ozali mokristo bato mosusu bakomi kotiola vala na bango basambelaka mais maladi siko eye baeglise ekangami. Ngai nayebi ke baeglise bakangi mais on n'a pas fermé le Saint-Esprit. Saint-Esprit azali libre ndenge mwana mwasi oyo ya Samaritain ayebisaki Yesu bakokola biso baza kosambela na ngomba wana kasi bino bozali koloba ke kosambela ifo kokende kaka na Jérusalem banda bien eloko oyo. Alors Yesu alobi te sikoyo ntango esi eye oyo ekozala lisusu na ngomba te ekozala lisusu na Jérusalem te mais oyo basambeli ya solo bakosambela nkolo dans la vérité et dans l'esprit. Place yo ozali confiné ndeko na ngai tika osambela nzambe dans la vérité et dans l'esprit okozala toujours à contact na nzambe na yo. Eloko osengeli koyeba ndeko toyeba ke na nyonso oyo ezali koya coronavirus confinement crise crise économique toyeba ke nous sommes plus que vainqueurs. Place ozali yeba ke ozali molongi kotala etape ozala ngo sikoyo te ata kozala eloko te kuna na nda oyo ya kolia ya komela ata komai ekole na robine te électricité eza te mais tika yo ozala courage que tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur, pourquoi? Parce que Yesu alonga Yesu azali vainqueur mais yo okomi plus que vainqueur na elonga oyo Yesu azwa kuna na ngomba ya Golgotha. Alors yango tolingi koyeba eloko ya motuya bien aimé yeba ke nzambe alingi yo. Place ozali na confinement ata okoza séparé na bamembre ya famille na yo na bakolege ya mosala na bato oyo basungaka yo yeba ke nzambe alingi yo. Et Paul azali koloba wana bakome ke azali na assurance. J'ai l'assurance ngai mpe na tonga lelo nazali kokommunike epai na yo oyo ezali assurance. Moi je sais, moi je crois, je suis convaincu naza na assurance wana ke eloko moko te ekokabola yo na bolingo oyo nzambe aza na yango epai na yo. Yo olingi nzambe mpe alingi yo. Coronavirus ezali eloko oyo eye koya ekoki kokabola yo na bolingo na nzambe te. Ndimaki nzambe alingi yo, nzambe ayebi yo. Tika ete kolo azala na yo, zala na confiance wana, zala na assurance wana. Atako lelo oyo bazali bakambi peut-être ya église tozali kokomela bino na bandako te mais tika na nzela liloba oyo osentir ke toza na bino elongo affection wana toza na yango envers bino ekomela bino. C'est pourquoi notre Dieu azali pour assurer
coronavirus te nzambe alingi yo, crise te nzambe alingi yo, même la mort oyo tozali kobanga bien aimé ekabola biso na nzambe te. Au contraire, nazokorepetaka eloko oyo tika tozwa confinement oyo comme une retraite générale. Nzambe a décrété pour na biso ba oyo ya ye. Profitez na ntango wana ozala concentré na prière, otanga Bible, omériter la parole de Dieu, osambela, okota na présence ya Nzambe, parce que toyebi boza chrétien bandakala, mais parfois ozalaki un peu partagé ntango mosusu okenda mosala, ntango mosusu batimi yo na chef to bazokoutilize yo na ndenge oyo bango balingi, mais lelo ndenge okomwana concentré dans la maison, les chefs n'a plus rien à dire sur toi, et même occupation ma distraction kozali na yango sikoyo ezali lokola stoppé. Tika to profite tozala a contact na nzambe na biso na koyebaka ke eloko wana babengi coronavirus ekokabola biso na bolingo na nzambe te. Paul alobi ni la mort ni la vie. Lelo vi na biso ekomi vi moko tokomene vi moko oyo tomesana na yango te. Vi wana oyo tozomema oyo ekomi lokola adaptation. Vi oyo adaptation ekokabola biso na nzambe te. Nzambe aza na biso, c'est un Dieu fidèle, aza na biso même na situation oyo toza na yango oyo ezomonana difficile. Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. La chose présente, c'est le coronavirus. Ezali kosala misala na yango na mokili yango nde lelo eyebani koleka biloko nyonso. Metikala yebisa bino ke kombo oyo ya coronavirus eya kozipa, eya koetufe kombo ya Yesu te. Jamais coronavirus ekoyebana koleka kombo oyo ya Yesu Christ, parce que le nom de Jésus-Christ yango nde eyebani mokili mobimba, yango nde ezopesa biso lobiko, ezopesa biso bomoi, yango nde ezopesa biso kimia. Mais kombo ya coronavirus ememi trouble na mokili, ememi bilelo mawa na mokili, nzala, crise, mais le nom de Jésus-Christ donne le salut. C'est pourquoi, bien aimé, tika totanga plus le nom de Jésus-Christ, de continuer pour élever le nom de Jésus-Christ, de kumisa plus le nom de Jésus-Christ et le nom de coronavirus et vous allez étouffé par le nom de Jésus-Christ, parce que la Bible est lobby na kombo na Jésus-Christ, milipe mabe et okima na kombo na Jésus-Christ, biso tozui elonga. C'est pourquoi, bien aimé, tika tolongola kobanga na kati na biso ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, Nzambe bolingo na ye eza susu ya kolakisa te. Ce n'est plus un amour à prouver encore. Lokola atinda Yesu Kristo na mokili oyo po aya kobikisa biso, bien-aimé, toyeba ke bolingo wana eza bolingo oyo eleki nyonso. Preve yango wana pendant ke yo ozalaki nano na masumu, ozalaki nano na mabe, Nzambe atindi mwana na ye Yesu Kristo po aya kondima kokufela biso mpe kobikisa biso. C'est pourquoi, bien-aimé, atako lelo ozali victime ya pandémie wana ya coronavirus, koperdre espoir te. Nzambe atiki yo te, Nzambe aza na yo
coronavirus yangonde ekoleka me Yesu akoleka te, Nzambe akoleka te, bolingo na ye na yo ekoleka te. Bibelobi likolo na se ekoleka, kasi liloba na Nzambe ekoleka ata moke te. Soki oke na Psaume 27, Nzambe Bible ezali koloba ete mama akoki kobosana mwana oyo azali komemisa mabele, ata kotata akwaki yo, mama akwaki yo, me ngai Nzambe nakobwaka yo ata moke te. Zala na assurance wana, malgré tozali koyoka ampleur malade oyo eza na yango à travers le monde, mais yebake Nzambe azali na yo oyo ekoya obele oyo ye akupermettre. C'est pourquoi, bien aimé, dans mon candidat, il y a 1 Jean 4, dans verset 9, kuna bazali koyebisa biso ndenge bolingo ya Nzambe ezali. 1 Jean 4, verset 9. Bible lobi, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Tala bolingo na Nzambe epai na biso. Nzambe alakisi bolingo na ye na mokili oyo liwa ezali, malade ezali, pasi ezali, mabe ezali, mais Nzambe alakisi bolingo na ye atindi mwana na ye Yesu Kristo dans le monde. L'ennemi, le diable, ye atindi coronavirus dans le monde, mais Nzambe atinda mwana na ye Yesu dans le monde. Pourquoi? Afin que nous vivions par lui. Tous en confinés dans le temps. Vie, automation dans le des années société. Mais awa, Bible les hommes pour l'exercice, comment, par qui nous devons vivre. Volonté ensemble, les alliés bisoto vivre par Jésus-Christ. Tika Yesu wana azala vivant na bomoi na yo, azala actif na motema na yo, et Yesu wana akokommunike vie epai na yo. Ata koza déjà atteint na coronavirus, ata koza nano atteint te, mais vie est changée, comme vie est comme passé, zala na kondima, et par Jésus-Christ nous pouvons vivre. Parce que Nzambe a ça déjà après dans l'Ancien Testament, dans la crise de Yaka dans Israël, le prophète Élie Nzala écoute qui n'a pas mobile, Nzamba orienté Kende la rivière, Kende na moi ruisseau, Fanda Pembenwana, et Dieu a prouvé qu'il est capable de pourvoir, n'a pas besoin, il y a moto, il y a pas de boy, il va falloir confiner. Élie a fallu confiner. Azala qui libre de souffler, il y a autant à travers les pays, à travers le monde. Azala confiné, na moi à côté il y a ma rivière. Et Élie Azala qui approvisionné na maille à partir de la rivière. Et na oye tali mapa pembisi et loko oyo na domonate na ne salon pété na mokili. Mais Dieu avait fait ça parce qu'il est souverain, il est capable. Nzambe atinga ki bakorbo bayeko lesa Eli mapa pembisi. Et pourtant bakorbo basana boulangerie bakorbo peut-être bakenda kozwa mbisi na mai, mais bakalinga yango wapi bazala mafuta te, bazala kikalungu te, mais bapreparaki mbisi oyo Eli asengelaki kolia, mpe mapa oyo asengelaki kolia. Confiné, mais il a été servi à
vivaki. Donc dans le jour Dieu veut que nous vivons par Jésus-Christ, yémo quoi yébi, n'engin à faire vivre biso, parce que nous allons banayer, paix à l'imi biso. Ce n'est pas le confinement, ce n'est pas le coronavirus, oyo, ezoya kokabola biso, na bolingo, oyo, yaye. Alors, ce qui toque, dans verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Longo la kobanga, tata yebisa mama nanda, yebisa bana nanda, mama yebisa papa, yebisa bana nanda, que babanga te. Parce que tobani kozwa ba nouvelle mususu zopesa mawa ndeko moko tamba yoki ke confinement comme lokola accentué au na Kinshasa ndeko alinga compliquer crise parce que azoyeba te akovivre ndenge nini wana ezali kozanga elikia kozanga kondima yo longola kobanga te parce que la crainte n'est pas dans l'amour. Ndenge na piso message à l'éloque, Nzambe alingi yo, pe eloko moko ekokabola yo na Nzambe te, tika ondimela yango, pe olongola kobanga kati na yo. Crainte ezala te, koloba te toyebi te, tozokende wapi. Yo dépendre kaka na Nzambe, Nzambe ayebi le passé, ayebi le présent, ayebi le futur, ayebi wapi azwayo, elelo koza wapi azale komema yo, longola kobanga na kati na yo zala na elikia, zala na expérience, parce que expérience ya monde ebikisaka selon Romains 8, dans verset 24, Bible lobi que Romains 8, 24, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Alléluia. Na kozalaka na elikia nde tokozwa lobiko. Lobiko kuta na kubanga te, lobiko kuta na inquiétude te, mais lobiko ekouta na elikia. Tia elikia na yona nkolo ndeko na ngai place ozali atako lelo mbongo zaka poste atako provision ezate atako ressources ezalite tia elikia na yo le salut viendra en espérance, le salut viendra en espérance pour le bateke namona nanu nazwa nanu abalobe or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance kolobateke afaki ondima il faut ozwa nanu osimba na yango oyo atako moni nanu te yo tia kondima ete yango ekoya ekosalema mpe ndeko na ngai okomona yango ekosalema. Bien-aimé, toyebiki na nyonso oyo eyeli biso suka na yango ekotourne kaka na bolamu na yo moto olingaka Nzambe, moto oyo oyebi Nzambe. Bible elobi ndenge wana na Romains 8 na verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nyonso wana ezala coronavirus, ezala confinement, ekotourne toujours na bolamu ya yo moto olingi Nzambe, yo moto Nzambe alingi, pe yo moto olingi Nzambe. Ma situation oyo ekotourne pona bolamu na yo. Bien-aimé, tango coronavirus ezalaki nanu te, ngai en tant que pasteur nazalaki kaka koya koteya obele les peu de membres oyo bayaka na église awa ngai nateyaka. Lelo nazali koteya église ezali vide, mais tango bayaka peut-être mikolo mosusu bakoya 200, bakoya 300,
Mais la situation où le coronavirus peut confinement et pour ceux qui sont au-delà, il y a des animaux ordinaires et le lot de Jules Maël, il y a quoi atteindre un plus grand nombre à travers le monde. Ce n'est plus seulement ici à Somolo 135, ainsi qu'à nous à l'église Christ et compagnon Crisco, troisièmement Somolo 135, troisièmement Sangourou, na Somolo derrière le stade de martyrs, mais les lots de commis pour atteindre un plus grand nombre, en Amérique, en Canada, en France, en Autriche, en Australie, Ouganda, Angola, Congo, Brazzaville, même la province de Bissau. Mais tant que le coronavirus est là qui n'a noté, Bissau, tu as confiné kaka, na esika oya Bissau. Tala, n'entra salaka, nzambe, na situation nyos, ayebi pour profiter. Tika tozwa, mal na Bissau, en patience, nenge, tu as confiné, nenge, coronavirus, et tika tomo na boubele, côté positif, nous pouvons profiter, nous pouvons bénéficier de la situation parce que notre Dieu a allé dans la sagesse et dans l'intelligence illimitée. Le diable peut croire que allé pour empêcher Bissau pour détruire le foyer bateau, mais au contraire, foyer bateau, les allés pour cola, tel que nous sommes en retraite générale, et nous pouvons nous approcher de notre Dieu Oyo à l'Indibiso. Jésus-Christ dans la Oyo, bien aimé, les diables croyaient qu'on a pour mettre fin à projet d'ensemble, il faut arrêter Jésus, paix au moyen. Diable, à Kanaki Jésus, paix, à Diokolaki, à Boumaki, oh, les rois de Jésus-Christ, il y a un ennemi, délivrance, il y a humanité. Bien aimé, ce qui est sur sa caca est bon, allez comme il est capable de faire ordinaire, à Zakaka côté, il y a Tata et Joseph, au Soubakaye, à Salaka, où ils allaient Bakiti, pas meuble, mais au monde à la caca place où ils allaient physiquement. Mais les rois naïfs, et au Salake, les lots, la bonne nouvelle, l'évangile, et atteindre mon king, oh, les lots, diable, dans la confusion, parce qu'au lieu à se concentrer dans mon moko, mais les lots, à ce moment-là, mon king, à côté de la thème, il y a ma multitude, il y a pas de motonioso, à ce commissaire Yesu, à ce centre de Yesu, et les lots, dans ton cas, les lots, ils allaient tamonayo, mon colonayo, on dit ma Yesu, on a thème na yo, mais pour joyer, on a mon konzinayo, mais mon bikisinayo. Bien aimé, ça a l'expérience, ça a l'élégia. Attaque, vous avez un hôpital, dans le métro, il y a un hôpital malade, il y a un coronavirus. La bonne nouvelle, Nzambe, Alimio, et soit expérience, pour être l'espérance, Yangonde, les allées pour sauver. Malade pour payer, Nzambe, Azali prêt pour manifester, pour les allées pouvoir nailler, à Kolaksaete, Azali Nzambe. Dans la situation extrême, pour le Batpazo Kokate, pour le Batpazo Longate, Yangonde Nzambe, Ayaka pour manifester, pour les allées puissance nailler. Tout est dit que la nation puissante dans le monde de Bazali, mais Bazali est puissante, peut-être du point de vue économique, Bazali puissant, producteur, il y a céréales, producteur de l'eau, Bazala arme, et Betakawa, mais la puissance de Dieu, nous avons Azali, le tout-puissant, tel est le monde au côté de la confusion. Moi, et l'autre, Kekata, Bazala, coronavirus, n'a pas d'autres que Bazali, ma puissance, est mort, Bazali, ma scientifique, ma intellectuel, bisogno sur le côté de la confusion. Alors, la confusion de côté, l'occasion est là. Comme je l'ai dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Nego, Sikotam,
tika motema na yo ezala tourne vers Dieu. Esika kotia elikia esi ebebi okanisaki vi eza kaka na Europe, eza kaka na Amerique, eza na Chine, eza na Dubai. Mais lelo tokoti na confusion, tika mutu na mutu apesa bomoi na ye epai ya nkolo oyo amema lobiko awa na mokili po ete lobiko ekoma epai na yo. Okaze yango oyo ndeko na ngai, fongola motema na yo, ndima Yesu Kristo lokola mokonzi na yo mpe mobikisi na yo. Bongo Nzambe akolinga yo, bolingo oyo akolinga yo ezali bolingo oyo ezali éternel. Moko te akoya kokabola yo lisusu na Nzambe wana. Yango landa ngai na priere oyo place yo ozali. Loba Nzambe Tata, lelo oyo na ye epai na yo na fongoli motema na ngai, na beleli Yesu Kristo yaka kota na motema na ngai, koma mokonzi na ngai mpe mobikisi na ngai. Esika nazali espérance ezali susu te, me lelo nazwi occasion ya koyoka liloba oyo na ntongo ya lelo. Tika ete yo nkolo opesa ngai ngolu ya koyamba Yesu Kristo na motema na ngai. Mpe Yesu Kristo banda lelo kota na motema na ngai, koma mokonzi na ngai mpe mobikisi na ngai. Tika ete yo kobikisa ngai na nzoto, na molimo mpe na mole. Liloba na yo ezali solo, yo okosaka te. Lokola olobi ete ngai soki nandimeli yo na kozwa lobiko, nandimi ete yo obikisi ngai na maladi oyo, yo obikisi ngai na situation oyo, yo obikisi ngai na pasi nyonso oyo ekoki koyela ngai. Banda lelo tika ete nkolo otambusa bomoi na ngai, osunga ngai mpe olakisa ngai nzela nasengeli kotambola na kombo na Yesu. Sikoyo fanda kimia ngai nazokondela mpona yo. Yawe oyoki déclaration ya ndeko na biso, andimi koyamba Yesu Kristo lokola mokonzi na ye mpe mobikisi na ye. Père Céleste Dieu Tout-Puissant, likambo oyo esalemi na ntongo ya lelo to popo ya lelo mpona bamosusu ezali likambo monene. Tika ete nkolo omimonisa na bomoi na ye, sunga ye, batela ye. Seigneur, ntango akosenga eloko songolo epai na yo, tika opesa ye yango. Oui Seigneur, le moment est venu oyo se manifester na vie ya moko na moko. Sala miracle na vie ya ndeko atémoigner oyo ezali monene na yo. Oh Père Dieu Tout-Puissant, yo ozali moto te to mwana na moto te po okosa to ose repentir. Liloba na yo eza na nguya ya kokreye, liloba na yo eza na nguya ya kobikisa. Yo olobi na biso ete tu envoya ta parole et ta parole les guérit. Tika bakoyo nyonso bazali na terre na pandémie oyo bazala guéri, mpe bato nyonso oyo bazala kobanga na mitema na bango bazwa kimia oyo ezali kouta na assurance bazala yango na bolingo oyo ozala yango envers bango. Yawe Nzambe, tika ete ozwa lokumu mpe nkembo na kombo na Yesu mokonzi na biso mpe mobikisi na biso, tokondeli bongo. Amen. Amen. Voilà bandeko, tokolemba te koya kokomela bino na bandako. Toutefois, tozali koemettre à partir ya Église Christ et Compagnon Crispo oyo ezwami na Somololo 135, croisement Somololo Père Sanguru na sima ya Stade Martyr na Kinshasa RDC. Tokolemba te ko atteindre bino à partir ya adresse na biso oyo.
di bino mingi tokotika bino te tozana bino banda lelo kino Yesu akozonga parce que azozonga kala mingi te tika tokonga